Balandi ya bosolo na politique sur terrain mbote na bino biskana so bazali ko na biso tozali na kati ya zando monene précisément na route babengaka commerce et ça les bongo bambule belé nzela oyo ya bongo ya kokanga mais comme qui impraticable mituke bande koleka susu te kasi na cadre ya 100 jours ya mokonzi ya mboka Félix Tshilombo Tshisekedi o a initiaki tomoni nzela oyo ezali kosalema bongo na bandeko ya OVD kasi nzela oyo eza vraiment bétonné notre total likolo ya béton bato tongango kitoko makasi bataya OVD baza kosala misala yango to kiti kosola na bayimboka bayo baza ba pratiquant ya nzela oyo bay oyo batambolaka batekaka nzinga bayebisa biso esengo na bango ezali nini na ndenge nzela oyo ezali kotongama kitoko boye mbote ndeko mbote mama oyo ezali boso ya caméra ya bosolo na politique sur terrain. Comment on a ndenge bala kotala nzela oyo ya commerce esengo na ezani esengo na ngezo lobelaki ya mokonza mboka continue ko sala boye pote biso nyonso tokana ko sanga na poto continue makasi pona ko sunga epe na mosala memba to tika ba oyo nyonso bazoloba biloba loba ko finga ko sala boye nyonso za rien to na bo monko to simba na pote ke to tonga mboka na biso yanga yango oyo maloba na zaki na pona ko loba yango ami baimboka balelaki mokonza mboka nzela ya commerce ebeba lelo mokonza mboka yoki mbela bandeko ovede baosala musala kitoko bino moza komona ba image pe toza kokoba kosola na bandeko mbote mama yo salaka otekaka na zando awa to ozakaka moto zoleka ngataka na bitu ya basa wana nzela oyo ntango ozalaki nanu salite mabulu maye bobanda koleka ndeni koto mama moye ezalaki moye te vraiment en tout cas na sepela mokonza mboka ndinga bosiso nzela oyo ezalaki soki mbula ebeti moya koleka eza te mais lelo tela tomoleka normal mboka fale ezala boye tolingi boye ekontinue boye suka te ekote ete ya suka nino koloba na bandeko ya OVD po tomona bachinois bayaka basalaka mpe nzela oyo no ebukana nango nino okoloba na bandeko ya OVD nde bazosala mosala kitoko bo te OVD mpena ye aumeli azalazala kaka ye mpo chinois eloko te na mboka OVD nde base. Merci beaucoup. Papa yo vaccine. Bonjour maman. Nga kombo na nga Tony. Na vendre na commerce na sali 10 ans à maison eza quelque part. Mais banda prince ya commerce nga na 10 ans na sali na mona prince ya boyete. Yango na ko pesa mokonza mboka lo na ko loba. Malgré tout passe eza na ngo kota social mais na banzela ndenge na moni po nga na za na lemba. Bana lemba bana na bandi kotambola ndenge bazotonga banzela mokonza mboka na félicité makasi kolia te koya sima d'abord na nzela to souffrir fort ndeti ngai nde naza bwezala pona koma lemba na futa transport na koma lemba il faut na futa plus ou moins ba 2500 na ba demi terrain lelo komi na obima kaka na zui 1000 francs ti lemba super na komi yango loko na osenga na mokonza mboka ndenge ba prince ozo sala maboy azala vraiment mutu moko honnête a créé sikoyo ba prince oyo na ba quartier ndeti na ba veni mususu ba prince ate omona direction munene mais aveni kwenti kwen koza ta boulevard mais ezalaka mabele a créé sikoyo ba prince na ba veni ya bongo pona tozo moyen ko vivre na sengi merci na mokonza mboka nzamba batela evuma abatela ya pese makasi matondi mingi baimboka bayeko senga merci na mokonza mboka ndenge asali ete nzela ya commerce ezonga boye soki bafongoli yango na banza ete circulation koza normal pe lolenge ya béton bazosalela awa ekosala bambula na bambula po ete beba longoni ya bandeko ya OVD mbote mama omonaki nde misala ebandaki awa namonaki ndenge mosala ebandaki awa depuis 2011 ndenge basalaki prince ya comex ndenge mpe bebi ewumelaki te nde toyomona susu bayobandela susu kosala travaux ekatanaki mais tomoni toyofélicité chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi na ndenge ya suivi ya makambo ya misala ndenge alandeli bato ya OVD siko komona ndenge mosala ebandaki po tomona ngo na misu ndenge babandi kotimona nde bandi nde siko omoni lolenge ya makadamu basali ekokoumela te oza ndeni makadamu oyo ekeumela makasi parce que place oyo ya comex oyo eza ba carniveau ndenge mai ezongaka panda période ya mbula nde ebebisaka goudron mais ndenge batie béton oyo elingi kolakisaki ata mbula ebeti ata mai ba carniveau ebouché ekokoma kosala béton oyo eloko te pona nini
nini beton oyo elingaka mai ekangamaka na beton ekangama makasi yango na yo pesa longonia ya chef de l'état na suivi ya musala kotiela biso beton na comex. Matondi mingi balandi ya bosolo na politique sur terrain taika kokoba kosolola na bayo batekaka na zandu bato basalelaka mingi nzela ya commerce papa komona ndenge nzela commerce ebongi boye nde bakosala yango kitoko liloba na yo eza nini pa mokonzi mboka oyo ayinisaki misala. En tout cas tozosenga merci mingi na chef d'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Biso peuple congolais toza toujours na sima na ye tozo soutenir ba action ya Félix Antoine Tshisekedi. Nzela oyo tomoni ngai depuis na botami na kuti nzela oyo ya basera l'époque ba Belge. Gouvernement to le 18 sali nzela oyo ya du commerce oyo toyebi yango tenge salemate mais lelo toza surpris tomona bazo salango na qualité oyo longo bani. En tout cas merci mingi longo nya na président de la République mbote mingi biso tozalaka pona ko soutenir ba action na ye. Matondi mingi ndeko. Merci. Balandi ya bosolo na politique sur terrain bolandi biso bandi bongo na bokebi nyonso tozalaki na commerce précisément na zando monene nzela oyo batongaka na 2011 kasi ndenge tongamaka eumelaka te bukanaki nzela ekabwanaki kasi bandeko ya OVD na initiative ya mokonzi mboka chef de l'état Félix Tshilombo Tshisekedi nde musala ezali bongo kosala kitoko tomoni beton oyo batie awa na route commerce eza bongo kitoko makasi. Merci na Ruben Bamba oyo azalaki bongo na sima ya caméra. Merci na bino nyonso bolandaki biso partout dans le monde. Merci na Sango Mokonzi papa na biso, merci na Trésor Kalafai, merci na Nadine, merci na bino nyonso bolandaki biso pe bokoba toujours ko s'abonner na chaîne na biso bosolo na politique officielle. Au revoir.